Je suis là. Mes fans, comment allez-vous? Je veux juste vous souhaiter des bonnes fêtes de Nouvel An. Bonne année à tous, mes fans de Facebook. Merci pour votre soutien durant toute cette année. Pour soutenir Makasi. Vous avez toujours envoyé pour moi les messages, vous avez commenté, vous avez apprécié mes vidéos, beaucoup de j'aime par jour, je ne sais pas, plus de 100 j'aime, 200 j'aime, 300 j'aime. Vous faites marcher mes pages, donc vous tam sur la page dans le sens où vous tirez la section na bino ngaye yo, Sirendona. Je suis maintenant sur YouTube ces derniers jours, j'ai fait des émissions là. Je suis sur YouTube. Je fais mes émissions là. Et je vous invite à venir vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Vous tapez seulement YouTube, vous tapez Sirendona. Attendez, je vais arranger mes cheveux. Et vous... Attendez. Vous venez sur YouTube. Quand vous êtes sur YouTube, vous tapez seulement Sirendona. Et avec ça, vous allez voir. Vous allez tomber sur ma chaîne YouTube et vous allez vous abonner. Vous allez cliquer sur la cloche pour s'abonner. Ma fan gaye yo la Sirendona. Bo luki nga o Sirenokia. Sirenokia to luko ngaye yo na ye o. Ngaye yo neko souhaiter nous bonne année. Bonne année o 2021 to koma na ngolo ya Nzambe malgré année ezalaki opesi mbwambo ya boyi ba mopepe pa ezonge kende me Nzambe apamboli biso. Alobi elase yo bongo zala wana. Zala na soki okufi ba papa Facebook ba mono suwai. Po papa Facebook niveau ba linga ko oboya. Nga ba papa Facebook ngayo na zana bino elongo. Ya kosamba kutu ezata mokete. Toza kokota na bino 2021. Napesi bino merci. Nangaka na esanu kene na bande émission na YouTube. Soki na sisi amba moko bolanda na YouTube Sirendona. Bosabone à Sirendona po bolanda nga. YouTube na komi trop rare parce que naza mutu na kosala YouTube ba live na sala Facebook tous les deux na okoate. Vomiso na sali YouTube bino pe bozawana bomona. Donc sikoto to sur la sujet pe akitoko. Soki boye na YouTube nanga boyo ka sujet wana bo super nango. Pona makambo etali makambo ba bolumbu na réseaux sociaux pourquoi ba bazo laksara bolumbu na bango est-ce qu'ils a bien to mabe bomoni yango ndenge nini to débattre ngo. Facebook ezali place à kosolola to Facebook eza place ya ko ekomi hotel ekomi place à ko draguer basi place à draguer mbai. Est-ce que inbox eza malamu nde basala kango pona mutu moko? Ça veut dire inbox eza mutu moko mutu musaye ami nanga to komi mibale to sololi mutu misato azanga. Est-ce que inbox fallait za na mutu misato pour a contrôler biso to solola pour to si banate na ba téléphone to na ba vidéo eza malamu to eza mabende yango bakamto to solola lelo eza ya koyinda tabe émission kitoko na osala bino de fo boya ka YouTube pour émission na osala yango te na osala YouTube na kotika awa po na pesa bino bambote kala bolelinga la sebe na sepe na bino bolinganga nazala kusu te nasali ta molai na osala sur live na YouTube et na Facebook te mais na monaka Facebook nanga 50 minutes par commentaire 50 minutes par commentaire ba j'aime en tout cas na ko sanga te na yata na fin de l'année na souhaiter ba fano yanga bokomi combien ba 100 000 fans déjà nazomana ba fans ebele ya Facebook ba fans nanga bolinga la série na bino ba vidéo kitoko na sala bino bolingi la section na bino. Donc on compter sur vous parce que nga na kola mukana tongo bo senga plaisir bino sur s'abonner na YouTube nanga. Yo kanivu pona yebi ke bo sala ngo po bolinga nga naza ko muto luka ba abonner te kita mata. Bino ka ba fan nanga de bo za ba abonner nanga. Bo koma ba abonner nanga. Ni ba Facebook na sepesi bino mingi depuis quelques années na kana bino na publier bino ba photo ande na ndenge. Na publier bino ba vidéo ande na ndenge. Na combien de publications sexy à boy to seki to zi ba avanti to sali comédie. Vraiment na passé na bino ba bon moment. Na vivant na noté esengo ya réseaux sociaux na bino. Et ba Facebook ça gentil na sala bino ba vidéo belé. Pour na se pesa bino na ozongela ba vidéo wana to sala na époque
bo commenter to moni onde na décider ki na ba dozong sango na YouTube pe na dozong na Facebook pour to vivre susu epoko to sala ki ensemble ba video ko si bana ezaki ba video ko si bana est-ce que ça malamu la section atuni la sirène do na zoto ya bio ko si bana réseaux sociaux pour une ko si bana na vie normale te beaucoup ko si bana réseaux sociaux mabala monsieur ko beaucoup faka na réseaux sociaux mabala monsieur ko bota makana na réseaux sociaux nga na na réseaux sociaux surtout Facebook nde wande babela ba koko place nga na zande siège pe wana la sirène pe dona naza bakombo ebele eutaka bakombo na nga nyonso source na nka Facebook lelo naza na YouTube naza sirène dona donc nga naza wana mpona bémission sans tabou mpona bémission plus de 18 ans mpona koteya bato ndenge ya kovanda na libala kosiba lelo ekoma demode bamama bazoyeba lisusu te bakomi na siba ero mobali oka kosiba okosiba kote konta te nenda resa bino nenda kosa bino kosiba ni kota makasi bandeko makasi lisusu donc video oyo eza mpona kokonscientize kaka oyo eza kaka bambote bajoye noel mais mission enge esalama siko kala mingi te na YouTube nde naokesa kuna nde naokesa kosala émission na YouTube donc bafan na nga ya Facebook je compte sur vous bapapa mponga bafa bamama balinganga ma mingi te na Facebook je sais pas pourquoi nana baami mingi ka mibali je sais pas mibali balela baola sexy na sa koboni amu bapekisa mutu te amu mpe batindaka mutu te alingo me amu bameritaka bafesi bamoni la sere azala gentil la sere obona gentil bafesi balobanga gentil balobaka la sirène comme tu es gentil ta babandika français na olasaka misipe c'est vrai ntan natangi mbos nakoki kambo te nzombe kodrage na Facebook ya malamu tozoyeba te mwasi ya moto aza wapi mobali ya moto aza wapi mobali je t'aime est-ce que pe mama osukela je t'aime na Facebook kala ba biso je t'aime na te yaya tolobela na YouTube mpo nga namoni YouTube na osamsani natali YouTube depuis nakoti ba mongo mandi na komo travailler natali namoni moto asalaka eloko andosala nadosala nanga na Facebook na makambo olobela makambo kosiba na ezongi boyeke besiko YouTube kuna politesse na respecter bato ya YouTube nakoya badélire ya Facebook na YouTube te mais nakende kasika na angle ya oteya sans tabou po bamariage mpe ezokufa kosibana so bato bazosibana bien te badivorce ezosalama vominga kasi nadimbela nanga tema sans tabou po sans tabou na osolongo kitoko oyo nga na wana eza domaine po kosibana nga mtu mokonzi osibana naza koto wana na olakisa kitoko ebo tosala ndeni po kuna YouTube eza politesse baparent me nga mpe na ye nalingaki parent po akota Facebook en tout cas délire eza ya makasi la sexy sirène koto onga kuna sirène dona tokoye des personnalités différents na ojouer des jeux mais na Facebook nakoki na direct te na YouTube te moto achangeaka donc naye kaka na style nanga Facebook nazo améliore yango kosibana ya mariage nazoteya sikoyo nalakisa bamama ndenge nini moto akoko garde libala na partir ya kosibana mpo nalakisa bamama valeur ntango nzambe asali kosibana esengani ya saki nga te bongo likambo ya boloba ezala nga lasere ezoloba te wana bokokosa makasi nga te nzambe asalaki yango nzambe asala bila sirène sala sensibilisation ntango bato bazokobosa ya kosibana rappele lasere nakoki likambo te nga naye korapele bato kosibana eza bien pour la santé c'est vrai po stress obike kosibana te komi komema na liwa bato boni bakufi mpona manque de kosibana basibana te esali bango stress bapete les plans bato bakufi combien de gens sont morts mpona basibana te lelo stress ekoma euta we bastress mosusu euta manque kosibana nga akosi likambo te donc bandeko joye na bino babonani na bino nga la sirène nasali bino video oyo nasepesa bino po bwa bafan na nga merci nde boza boyela bapage na nga nyonso na 45 page
miba Facebook balakisaka no biso tolela la sirène mpo gentil la sirène aza sexy tande amisala joli mpona aya kosepona te biso bémission ya kitoko tosepe biso toutes les 45 pages basabone na page mona na 21 000 abonnés misusu na baza ba 2000 3000 4000 donc naza na tondi na bafan donc naza tolo bata ba 100 000 fans bakomi parce que je travaille nazoloba masolo akosibana nazoteya donc akoteya naza ya kote namoni eloko nakoteya be te leka kosibana nadiembeli kaka kosibana po kosibana mpe eza na mariage nadiembeli kaka teme wana mpona édike masse na kosibana mpo mona moto aza ya domaine lase yo moko tosandeni te tosai bon pourtant nzambe amoni ke bato bazosufrile eza meurt pour nom de kosibana nzambe abikambo nga na kokiango te la sirène oza na mosano nini nabi nzambe présent nga na ede bato kotuna ke teya nazo kosensibilize kosibana kosibana eza bien pour la santé nzambe azalaki zoba te kosibana eza kaka mpona kosala bana te eza mpe mpo nzambe amoni atali abi nasali être humain me namoni être humain na mosala bando osala na vie ya bando mene stress ezala il faut napesa elomo oyo bando détendre ye nga kosibana mpe nakoki likambo te nzambe eposala mibali boye oyo biso basi tokoki likambo te basi mpe bamama estce bokokoka likambo oti kosibana non ntango nzambe atindi biso baange mibali pembeni na biso namoni émission tosala affaire à suivre na kati non to continue en deuxième partie. Merci à vous et bye bye. Joyeux Noël et bonne année 2021 de la part de la sexy sirène Donna. Bye bye. Portez-vous bien. Que Dieu vous protège. À bientôt. Ciao.